Comment Bill Clinton est au tapis? Bon, comme Bill Clinton, à l'époque, il y avait un président aux États-Unis d'Amérique qui s'appelait Bill Clinton. Bon, moi, na bandi carrière na ngaka na maison mère. Na banda yango déjà na ba orchestre ya mikie. Ba orchestre na biso banda obenga loka ba orchestre ya quartier. Ponga na outil vraiment mingi na ba orchestre folklorique. Orchestre moko folklorique ezaka na kimbangu na kati pena kuna zo kinde vers kimbangu zo kota makala. Comme on ezalaka mbonda dona beja. Bon, kuna nazaka pe na ba kombo na ngamu so mikie. Mais si côté on a monique na comme pousse na moi moké na ba orchestre ya moi ya libanda ndé na ko kombo ya Bill Clinton. Bill Clinton parce qu'il y avait un président des États-Unis d'Amérique parce que bisonio sotobi des États-Unis d'Amérique ezali lokola mboko ezoko rassembler parce que aux États-Unis tu vois il y a des Français, il y a des Africains, il y a des Indiens, il y a donc les abaïta surtout il y a race. Donc on a mon ami président wana Aza président ya baïta ebele et on a dit voilà il faut na combo Bill Clinton. OK. Yango mo na mi pesa combo Bill Clinton. Mais juste pour comprendre bien, c'est pas question de réponse, mais juste pour que tu comprennes bien. J'avais reçu Tutu Kalouji ici. Alors, j'ai compris une révélation que avant que Toye Babino la musique, la rivalité, hein, parce que quand on parle de rivalité, il y avait concurrence entre Wenge Maison Mère et Wenge BCBG. Avant que tu aies la rivalité, et il y avait secrètement Abimi Selakingaïk dans les coulisses, quand même, Boye Banaki, et c'était lui qui avait baptisé ces noms à Bill Clinton. Bon, ça c'est de n'importe quoi, parce que. Hein? N'importe quoi. Parce que, tu sais bien que BCBG na Maison Mère, c'est ça qui guerre. Bon. Si je peux dire pour mon frère Tutu Kalouji Nenga Lobaki Bongo, c'est à Lobaki moi Lokuta. À Lobaki moi Lokuta parce que moi je sais que quand ce que ça la soit émission ou bien Zoloba quelque part, si tu ne cites pas le nom de Bill Clinton, Baocha Okate. C'est pour cela qu'il voulait citer le nom de Bill Clinton. C'est ça. C'est quoi votre histoire pour qu'il en arrive là? Quand même, c'est que vous avez. Bon, Kalouji, moi je lui ai connu parce que tout ça qui bat toi quartier Moko. Okay. Tout ça qui na quartier moko. To bande vanda biso nyonso na ngiringiri. To za bana ngoto. Nde baloba bana ngoto. Mais mon frère azalaki animateur était comme moi. Kalouji azalaka chanteur. Il chantait. Bon, na musala na place akene ko kota na comment on appelait l'orchestre Wenge Musica 4x4 tout terrain. Akendaki kota comme chanteur. Tellement qu'il kota comme chanteur malgré chance et Souria qui était Bazwaki Emilia na vocal ya Manda chante babanda luka bango na vocal moko ya wena kena uzolaka ni mikala ima. Bon na lobate que Emilia zalaki beau que lui mais Emilia zaki na plus de chance que yé baretenaki Emilia tant ba retenir Emilia et Kalouji azalaki vraiment na poité. Bon à cette époque là le Robert Nkoko ta comment qui un peu Kobela a travaillé tellement trop. Comme un Kobela, et Banego Senga Mutumoko Azwa relève à un Kokota. C'est là où Tutu Kalouji a été comme animateur. Vous voyez, c'est là où il s'est transformé en animateur. Tant qu'il s'est transformé en animateur, donc il n'avait pas le choix. Il y a que Zoasiko Babilo qu'on a bisonio soto boire dans le quartier, Bakri na bisonio soto banego boire dans l'orchestre na bisokala. Il est parti avec ça là-bas na Wenge. C'est pour cela que Kalouji a comme animateur. Donc, na chant, musala na ye o ayibaki ya koyemba. Et simbagite, yango koti sikoyo na musala mususu po ayeba na comme Tutu Kalouji. Mais musala na ya chant et simbagite, soko moni ke tilelo agozala na ba chant kolekangate. Et pourtant il y a un chanteur. Mais soko tali bien na carrière musicale na ye, agozala na chant moko. Agozala na chant moko. Mais nga na za animateur, mais agozala na plus de 30 chansons à succès. C'est ça la différence. Bon, pour dire que vous avez eu le temps de travailler aussi ensemble, crier. Bon, moi je ne travaillais pas avec Tutu Kalouji, mais Tutu Kalouji avait besoin. Tu vois, avait besoin. Parce que Tango a changé Niniwana. Et ça, moi, changement, vous allez chanter comme animateur. Maintenant, vous allez bilogoter, vous allez criter. Et au sein de ce qu'il faut, au Luka place, c'est là où on a intervenir.
Ote Kalouji, Azana besoin, Banini, Banini, Azwabakri, Banini, Banini. Il y a d'autres écrits qu'il a pris ça comme ça. Ayo qui ont dans quartier, c'était écrit aux Obwaka. Et ça, Bill Clinton, Azarakuna, Nayembiang, Zana Bakrim Soubo. Pour les émissions, je ne peux pas tout dévoiler, mais Zana Bakri est belé. Zana Bakri, le Kolaba, Bakri Moussoubo Bina, le Kolaba, Bandungu, Mamandungu, Banabale Vukidi, Unatukidi, mais vous avez bien déni, Zalagate Kriwana. Kriwana Zalaga, Mwana Kembeketi, Mwana Kembeketi, Ndungu Didi, Nge Wisi, Nge Sudie, Wo, Nge Mwana Mwifi, Makaya Makunwa, Metu Songe Levo, Yaya Mfuntuntu, Unatukidi Nandungu, Banabale Vuki, Banabati, Nini, Omoninge Zalagi, Kriwana Zalaga Bongo. Mais il y a tellement de na posa bakri, ne azwa bakri wana tu akinda nango. Kri mususu na pesa ye, ezaka kri mo na uta ko la mutombodi kembe. Mais malheureusement ba ko kabwana na suka kri wana ndi alinga bima nango lisusu. Embadi mama mutombodi kembe mena longiana. Ewo. Alulonga ba kento lwena yana yakala kinuma la vwe lwena lo donc mutombodi kembe a auto réussir. Donc tu as la premier congolais, un basketteur ou a auto réussir na niveau ya États-Unis. Il y a un yembela imutombodi kembe. Donc, cri à basket. Et ça, na cri mosusu na pesa qui est à ça nango succès na BCBG. Ya yange to amia vange nzambi kilumbuki kadilanga lengo mukunuku ami to ami bana kini balela yo kanga bana munseba bana kini bale krukutu. Donc yesi kotanga zui cri wana akyo balo lango ayembeli yango wera. Le roi de la forêt. Ngiama botama mokolo ano wele. Yangiama izaka mokolo anniversaire ya le roi de la forêt. Na yembeli yango. Bon. Eza nango na ningi mo mabete mais ezalaki ko aider muntu. Na edaki mais pour dire que non ya iko batsenga na kombo c'est faux et archi faux. Nga nazalaki déjà Bill Clinton na ndenge nanga eza kombo oyo na zwa yango et pas ya président des États-Unis d'Amérique. Il y a ça bandaki musique na orchestre oza koni avant biso mais ba yokaka na kombo Bill Clinton te. Bato ba sutuka ka mbala mo pomba mona Bill Clinton mbala moko na Weranson. Mais bato ba yebaka nga avant ba yebinga ke nazala déjà Bill Clinton. Na bandeko beta na orchestre moko pa ya Jolino Kezoa. Vient na biso moko ya mo défend. Bando benge vie Jolino Kezoa bato bele ba yebiye. Abando va na Suisse. Abetanze mo makino mabetu bukitsa sa eto. Ngana ndo ko sabatu banda mona bakalo sama yele oke bobe ngama yele na lokuta na ko sabatu kala atan obano kosa bagola ba komisanga ma yele ko sakana te ona ndo ko sa na ko sabatu ke no fe gola petit Adidas Arena 12000 places depuis quand Adidas Arena comme 12000 places kosaka bon depuis quand Adidas Arena comme 12000 places mais na ko saka on s'en prend. D'accord, ça va nous faire un double Adidas Arena 12000, dedans c'est ça 24000. Ok, d'accord ça. C'est là ça va tout. Bon, témoignage très sensible. Ba am faible bolanda ngote pour nous on a biso frère na biso Bakali azo témoigner. Monsieur na kade solo ba frère mo anti ça taille mo. Tatola. Monsieur fait moi ça. D'accord ça va. En ce moment là Bakala sala maili. En ce moment là Bakala ibo sala musala. Mais lelo oyoyo, non sala musala avec toute ma conscience, toute honnêteté, la conviction dans en place. Fali a sali tournée interprovinciale en France. Fala beti ba Ovo na Londres. Fala beti U Arena. Fala beti Accor Arena na année 2020. Fala beti ba ING na ba nini. On s'en prend. Les sold out. Tokena na paramètre ba sold out te ko beta na nu kaka. Fali le loso beta double stade de France. Yaya ata oza aveugle mais au yoka. Ba ko expliquer o ko comprendre. Parce que nga on na mato ina misu na zo mona. Bino pourquoi bolingi na tika la toujours na libungi. Au moins, comme ma vraie histoire, hein, Lucas au profite au côté de l'histoire. Moi, ça me fait trop mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans mon binôme, à l'Isolo, il y a U Arena, Paris la Défense. You côté non you arena. Biso na just to vana to hotel on a TV na téléphone bo mutema pasi to no ça l'émission ya mbangu mang to ça to kosa to ça la conscience que to kosa mais to ça l'émission. Bolanda ko na chaîne. To la na just na louer nde to ndo kosa c'est to fa di 3 wana et au moni 3 na ngai just louer. Bondo kosa. Le kuta ndo le canal émission. Wa bo bana yo kana fa émission bolo. Avant to émission to yo kana fali pene lo to sala to chaka mundo ko makasi ko to. Na nga mususu ba master na biso mususu bazaki na touche ya kala. Bazaki na touche ya kala. Bazaki na créativité. Moi j'ai créé à l'instant même.
Donc na go tourner les rois de la forêt problème nini. Ah, donc vraiment tant bozaki na voyage wana zoloba wana bango basala ki obo. Lobi na saleli écrit. Ngana ya na système moko na wenge na bande ko salela de la forêt ba cri. Nazo gratifier, nazo honorer, nazo yembela ye. Nathalie ya phénomène wa mbote danse ngolo kena luketu niku ni maleya leye mama ni me itoloke ale phénomène dani umvwa ne samfwe ya magiya dia utele mambo ya magiya. Donc nazo pesa les rois de la forêt ba valeur moko boye oyo ezalate na musique. Parce que bango bazaki na biloko moko bomo na kaka ba di déjà fait biloko moko bomo na zo boka cri moko boye on dirait cri yango ezo yoka na lokola basi ba boka ngo na orchestre moko ya muke ya balabala. Et pourtant nga na maison mère nazalaki na ba cri nazalaki grossiste mais j'ai créé na sur place wana kaka nazo sala ba cri tant bazo luka générique nabi luka générique batata mama ba lupangu lute kambongo tukabula po bango bande ko lila kaka keno wenge bakaboni ngabite lupangu soko to teka mbongo to sala nini tukabola ata futuro patunduloma aya tubatu kidi kuba widi mbongo wenge tukota yankoye biso wera sonne tulanda domingesi bonsoir Didier Masela kweki japonais bibe kadada buluye tala ezaba crime ko nanu bayoka te donc bakri wana ezaki ke o bakri nini donc bakri wana na wenge tant bazaki bango nyoso batikala koyoka bakri wana te donc bazo sentir sur bakri sika we rabité oyo ezaba nzela moko boye oyo photo bima nango po et se démarquer et longola biso na caché tozaki nango ya wenge ya kala omoni boule na bango ezalaki vraiment yango wana sentiment na bango ezalaki wana. Mais par après, tu as la deuxième, troisième album, babi bon, ça va te, tu as PC Léo, abandoko ta, asala babilo qu'on aime. Mais bandeliwane c'est qui vraiment fallait qui, tous à la, éco kanaté, éco kana vraiment te. Mais pourquoi avec c'est Léo et non kokana, qu'est-ce que ça voit? Non, bah c'est Léo bazala qui batuna ebisio, bah uta qui na orchestre moko bango nyonso, bah qui na orchestre na bango moko ya ba flamme kapaya, bah uta qui na orchestre moko, bah yebani. Bayebani bango tout ba utana orchestre moko bazana cri moko bazoboka ngona orchestre yo cri wana kaka yango komona ngo susu na tala latin yango komona ngo na nani donc les mêmes cris c'était comme ça donc bazuika babiloko na bango na yango bayaki nango. Mais moi j'étais quelqu'un oyo nazo sala ma comme selon circonstance na minute wana na go créer les rois de la forêt cri donc dans un mouvement on a plus de dans un l'homme de 8800 combats. Donc ce ouera sengi bo pou na bimisi. Ta na bimisi ba krimu sune te baba mwenu balunda kabena kwenda nabo. Bakandisha chula kumatamba chela manyi muditanu meme kufwa. Bana bo sukututanda wa mawe gangi yabile wende udanse. Kachanga ya kungande shika badia bibota bimansha bizubwe. Pou musique changer. Donc kalabanda beta ba seben moko normal. O kaka seben normal. Mais na ina système moko na bi tete toko beta bo était faux. Na rythme, na nini il faut échanger. C'est pour cela qu'on dit de la forêt banda olinganga makasi. Parce que si te kobeta bongo te bokokana. Il faut to changer rythme, na rythme faut bolandangai. Donc maison mère wana côté animation en tout cas, eza idéologie habile. Yango moni idéologie wana ti lelo, yango nezo sala makambu lelo ti partout en Afrique. Mais l'origine il y a créé en Mbujimai Kananga. C'est d'inspiration. Bon, Mbujimai Kananga ezalaki conflit moko ezalaki entre batu bazana kananga na baluba ya Mbujimai. Parce que tellement ngana za mwana na bango na bimaki à cette époque là. Yango na bagité, il faut na sangisa bande konangai. Et d'ailleurs Alimbonda mutela ki ngote. Oui, moi j'ai travaillé beaucoup avec Alimbonda. Parce que Alimbonda na batu ba néglige akaye. Alimbonda abanako aider ngana ba makamu susu. Mais ngande na muluba, ngande mutu na sala kriwana. Après, il a évolué dans le sous na tout baluba. Parce que Mbujimai Kananga ezalaki na intervention rapide. Oh yanga Mbujimai Kananga, tout baluba tout diamanya matamba Mbujimai oya. Téléja tout yembile le sengo ya kusenga wera sonné. Mais tu vas nous travailler ngona nani na Alimbonda. Sikoyo na yiko évolué dans le sous na nani na comment on appelle ça na solo la bien.
Sola bien na ego sa sukrimo boy. Habite na renforcer sous amour ya bakana na twetu baluba. Twetu baluba ni bena lulu akatu shadi kunyimato. Bonchini bakandisha valunda tulonda mujendo. Wata tukansebuni mukandila tulonda bienjelu. Nebi kalabimpe chakwetu batu boso bachakula. Hey, Lwakubikila epo anye. Njikudangina mwemukashi wasione twende tumona. Izapasi abenga mon était intellectuel. Voilà. Pour muto avouer que biso nyonso ne tozaki wana. Muto alekaki biso ne loko boy. Muto alekaki biso na koyeba kopomba mbongo kosala boy zaki fere chef na biso. Muto alofu ta nié fere. Azaki chef na biso mais na babiloko na ba qualité offert azaka nango offert ayebaka kobomba mbongo ayebaka donc aza mystique ayebiko kenza yaza aza mokongo ayebi neni donc faire banosa makamuto avant biso tout. Ah bon? Oh, donc parce que tu maintenant ça la programme. Bon ça la programme moko boy que non bon ça va ni tout si sur beta bandule bo photo que somba sur bakar. Photo que somba sur bakar. Tout ça la boy. Mais on a yé fois toujours en avance. Parce que yé ayebaki moi gestion na yiwana on do fous hier azaki mutu mo talaka ba ndoko mambongo tina ba chaussette ya ta na chaussette pa ça abo mambongo wala faire parce que biso to yeba te do hier azaki makasi côté wana asoma ndako liboso la bino nyonso na bana ya oui je pense que hier mutu abandaki na ibombeli wana na bombeli na yiwana je pense que c'était lui hier mutu abandaki ça dit ton problème eza batika kozala bengra il faut reconnaître oui il faut reconnaître que tout ça là que ça passé ou azala chef de classe azar parce que moi soko lo bien loko mo boza yango te ça peut léser quelqu'un yé siko tango ko yaye pa ko linga ya lo ba pe forme na ye tango ko lo ba pe forme na ye yango ba tiraillement wana ndezo sala ke ah voilà bazo sa net ba yo kanate mais normalement to wele le côté to wele la na biso pe le côté ezaka ke mutu na mutu fo aye ba ko kondima mutu na place na époque na c'est le scram on va terminer c'est le scram tata mapasa voilà mutu na yo oui bobongisa te oui to bongisa dernière fois opesaka ye mbongo memare na cope mobozo basusu oui mais bobongisa siko to bongisa parce que ngana za umelaka te na umelaka na kanda te yo kando bimako na pesa ki sele o crime ko akoka koboka ngote na pesa partie difficile des fois ba pique na opeso déranger sele oui yango moninga na saka neti mwana zonga kasima mwa muke parce que na yebi que quand je dis des vérités yango esala bien te bokutani na Jani na Kenya bozokende concert secret na bino yo kozala ba secret d'état te oki osopi so Jani mais wana eza secrété bayaki ba plan Alexis R mais ça secrété wana eza vie privée mutabaye ba plan wana eza vie privée te tu pars avec quelqu'un il y a comité yo komi abungi non assistance à personne en danger azaki en danger mais oui mutatikali tala pona loba vraie version te so na baka ngai yo kantineti na protéger parce que ce n'a pas qui na ba vraie version oya Jani atikelaka na Addis Abeba bato balinga ba yina Jani ba ezaki nde boy donc vraie version ezala mais na pesa version moko boy o ezaki bato ba mona ke eza quand même moins normal donc la vraie version bomba dans la vraie version et puis j'ai des images oya Jani mo ndenge bakangi avion na ndenge bazo belela j'ai des images mais et ça, comme si toute vérité n'est pas bonne à dire. Vérité, est lésé. C'est le hasard penser que Ouera n'est pas sincère, Ouera n'est pas honnête, Ouera a faux jeu. Aza vient morazo fou là, Aza la fouté le minerval maboyozwa. On a pas propos à Céléo. Alors bi pe moi ibélé. Baton so baza choqué nango, na moni Eliot a sali moi mise au point, na pesi mbote. Tant bino boyemba autotune pe zala. Autotune ezala nango depuis les bino kosali la yango bino kosali la pe autotune non autotune to ya kosali lango na moment nini autotune total ka soki artiste wana par exemple aza cassé ou soit azo komaté na note ya chanson nde boko ko utiliser so aza ebo sono aza na difficulté ya kokoma na note wana nde boko sala bako ya autotune pona esala ke et comme ça y est na justesse ba droguer mutu pour matériel niveau pour au mata niveau mais si ko tant peut pas ko matsa au bongo et comme na son moko boneti voix no comme le quoi libende donc on les voit nous sonner normal et sonner normal mais et bando sonner le ko la moi net libende moko za na kati directement to ba maman que o azo yemba avec autotune o azo yemba sans autotune ba déjà que oyo ba bakiseli par rapport il y a justesse il y a et comme là déjà yemba avec autotune c'est comme là non ko yemba autotune na studio animation jamais ko ça animation na autotune
animation na totine et baby sa couleur na valeur et animation mais côté oyemba parce que oyemba non côté oyemba par exemple ils ont ba chambre mususu et sengaka par exemple ils ont ba chambre mususu bolingi bo yemba ngo lokola ba nigérien il faut que chamwa biso to bengango Antares ba tcheli au moins Antares pour Antares wana epesa na mélodie na musique na groove à musique wana et se marier parce que muto oyemba makambo oyemba par exemple na lingala mais style moko bo musique moko euti par exemple et oui, par exemple, en Amérique, au moment où se marié, timbre na musique. C'est pour cela, il y a un moment où il y a un Antares, où il y a un Totine, pour essayer de marier, il y a une couleur, il y a bien na Katianino. Bill Vilton, Kalonji, nous sommes en direct, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Tout solo à Nabiso, solo à Kala, solo à Lilo. C'est sur base du passé qu'on vit le présent, en guise du présent qu'on construit le futur. Mobile à Tabou Boyani, Kobeta li solo, Naïna Nenga Mabete, Robert appelle li solo, Azala garçon à bien, Azala fille à bien, mais vinde pesi que tout coûte à la tête. Pourquoi yo Kaboni na faut continuer Kobeta Rama solo ma benaï? Alors qu'Azala pena kota malamu. Lobaka pe malamu moninga. Lobaka to Zala bien, problème est Zala raté. Problème est Zala raté, mais ce qui est arrivé to Kabwana, destin Zala raté. Parce que na Lobaka la bino une fois, moi si musozo mon moi si malamu lelo na comportement ezana mobali moko de à travailler c'est-à-dire nzambe akutanisa mwana mwasi mwana mobali moko za destin le garçon là akomaki lokola éducateur pour la mwana mwasi wana apesi forme apesi éducation alakisi makambo bele mais destin sourire ki baba la te fille wana ki yo kuta na fille no bina zu mwasi malamu za bien éduqué za mobali monde asaki musala mais même pas kuta na mobali mususu même single ya kati za single ya solo ana single bien ta na suki lota bien te mais na fille moya c'était faut na suki lota bien faut na ba papier mouchoir faut na ba deo faut na ba bali musu pero yoki solo solo lufuki voilà ça bana bali baza solo lufuki lo soza na faut na cash mais eza na fille mouchoir ya na vie na yo à la question ndeni basala ya kaka moi matos single ya couleur te la taka ya pepe la ta kilote mais destin sali ke bokabwani ezo dépendre na fille te destin kaboli bino moi na moi za ko sepela ke na zu garçon moi très propre ana parfum bien garçon la ta bien single la pembe eza na fille moi sala ki musala alors celui bokabwani na muto bongo betaka masolo ya bien na yi kotonga ke kama bete ko benga faux petite te to ko benga faux jote témoigner bolamu na ye parce qu'on a conscient qui a participé belé pour yozala et ça résultat muto mo abundaki ba parfois autres chale loyo mo rebi solo kala ça fait 10 ans qu'est-ce que tu mettais hein? Allez Spawn Kalonji on est en direct on va continuer nous allons prendre carrière nazozonga na carrière pour nani tango zui mokano ya kokende l'objectif ezalaki okoma tina suka obanda kobeta tu atteindre sommet na yo bosalaki déjà na were leki mais la verbe balobaka l'enfant doit faire mieux que son père donc l'objectif est ça osala koleka wera c'est qui est logique non oui alors si ko tango sali bilana lelo ozo regretter nengo lokwaka maison mère parce que osali koleka wera te depuis kokei bon vie eza moins compliqué vie eza totika ngo ndenge ezo enseigner biso eza te ke fona sala ka koleka wera. Il y a un principe à vie. L'enfant doit faire mieux que son père. Mieux que son père, mais tant que vous avez ça mieux que yé. Tant que vous avez un autre temps, vous bimi déjà. Attends, tant que vous avez déjà. Non, tant que vous avez un moko, au petit stade. Non, est-ce que d'abord. Ma prière sur le renforcer, est-ce que d'abord stade. Non. Moi, je ne suis pas venu ici pour me comparer avec de vieux. Il y a des koto yo tamboli malamu. Au salagi na maison mais sala magité tango bimi au gagner en l'aksanga. Ngana zana ba prouesse et belé. Moi, j'ai signé des contrats au yoke même tant que tu banda obeta na maison mère. Tout tika ko zongo biso nous ensemble été. Na sala ba makambo belé. Déjà de 1. Et là on a lobaka lokola babenga yo na makambo ya match. Biso tango to bandaki musique na biso tango totala pe ba mikolo ba beta musique non na mona esika ba banda obengisa musicien na makambo football te. Moi je suis le premier à commencer na biloko wana. Oh lelo par exemple ba osala ouverture ya mondial ba osala ouverture ya CAN. Ba benga artiste et musicien ya. Biso tikala ko beta na maison mère ba tikala jamais ko benga biso. Ba biloko wana tuna sali yango hors maison mère. Baki obenga nga na zo beta na ouverture ya bakan nazo kende na ba Brésil pour na makambo ya match to tikala ko sala na maison mère te na maison mère nga comme individu na tikala jamais ko signer contrat na grande société ya munene non nga moi j'ai presque balayé toutes les sociétés où y a ba communication ba brassicole bango tout na signé na ba contrat même ba produit le ko la ba Orange. Oh, pardon, tout ça la publicité, mais Orange ou la communication. Pour pas qu'on installer Orange à na Congo. Ezaki na artiste moko oya salaki wana baluka kinga poto ya ko installer réseau ya communication Orange. Na yana ba biloko ebele neti oboye bité neti ba misu boye. Bon, tant na bando tant ngo eza publicité. Mais moi je ne vais pas faire la pub ici.
mais babiloko ebele bato baretrouve yango mpo na nga bato baretrouve bamiliki mosusu na mboka oyo. Est-ce que bino ozomona ke esosali nyonso oza sur eloko kosala te? Bon na oyo ya ngai ya miziki na monde asi nasala nyonso. C'est-à-dire oza retraité? Non, naza retraité te. Parce que tozalaki na mission. Fallait moto ayebaka qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Moi ma mission a été déjà fait et fini. Nasalaki déjà mission nanga. Mission nanga onga na yaka na musique ezaki nini? Ezaka nini? Betela biso na mission. Mission nanga vraiment ezaki boy. Mission nanga na wenge ezalaki ke dislocation ya wenge tango ba panzani elle moko elle gauche na elle droite ou ezalaki ya maison mère na elle gauche ya BCBG ya président JB na président Wera bato basantaki ke Wera azaki na mwasi par rapport ya JB bato nyonso bayokaki mawa tango bakabwanaki. C'est par là où Wera bande kosala ba recrutement na ye. Donc tout le maison mère d'ensemble avec Didier Massela, avec Adolphe Dominguez, tout le monde. Tout bande accompagné, bande ça ba recrutement pour na ke Wera a se relever lisusu a zonga na niveau na ye o azalaki. Tant bazaki ensemble. Donc nga mission na ngai o nga baswela kanga. Ezaki mission moke na zongisa le roi de la forêt na niveau na ye o azalaki peut-être ko poussa ye lisusu likolo par rapport ndenge bazaki so ensemble. C'était ça ma mission. Wera akomaki au top, akomaki likolo kutu. En d'autres termes, yo mtomatisa musique a Wera. Nakolo baka nga moko te mais nakolo baké je suis parmi ya bato yo batombola maison mère que maison mère comme na niveau o ekomi nango. Alors mais c'est qui pense que Wera nde afula bino alors que bino bato be ko tcha poids. Nani asala pena muninga? Non, eza des côtés. Au soit bofulana. Eza des côtés. Allez-y. Le vieux était déjà connu. Ayebanaki déjà. Siko biso eloko salaki to apporter sikoyo. Donc tout le bateau apporter le la secours. Ozomona, yalo kwa papa sango na kutio déjà na bosolo. Osio sala déjà bosolo. Sikoyo ozu faille. Ozu faille moko par exemple soit ba caméraman ou bien bato ya régie par exemple baza susté ou bien ba tikio. Ozomona bato ba koya de lo ba teke bato na ba yesu ba façonner ou non. Nous on n'est pas venu pour façonner les rois de la forêt. On est venu pour mettre un coup de pouce pour azongana ampleur na o azaki nango. Ozomona. Donc grâce à bino Wera mata. Moi ma mission c'était que ya kozongi sa vie na place na yo azaki nango. Donc oyo sali pona Wera ozongi si na place. Ozongi sa na place. Wera sali pona yo. O siko ya sali pona biso ezaki ko tango biso tozo zongi sa na place. Si on a étoile Oyazaki en contrepartie, en contrepartie, nous aussi on bénéficie de cette aura-là. Des échanges. Des échanges. Tozo bénéficier na aura ya Weranson, puis tozo bénéficier nango. Ali biso siko tozo pesa makambo. Malheureusement, tant bolongwe binonio sur la majorité, vous êtes des ingrats vis-à-vis de Wera. Y compris yo. Faut pas être hypocrite. On se regarde en face et. Mais siko yango mona lo binonio sur la majorité. Vie ezo réservé biso ba surprise et belé. Toi, tu peux te donner corps et âme dans les camomos, mais vous allez surpris na vie. Est-ce que Wera vous avez payé à monnaie de singe? Parce que dans solo la bille, c'est là qu'on à travers. Apparemment, vous avez payé à monnaie de singe parce que Elongoli na bille, on a habité sur la maison, mais on a monté à Longwa officiellement, le bina Wera la niela Longwa, Wera autorisé à Longwa, on a habité. Pour la majorité, bateau vous avez kuna ba oyo bazaki ba ténor, to ba na la ferry, to yo, to ba héritier, to ba fabrikas, ba fabrikas ba ya après, ngana kuta na bango. Mais dans autant cas parce que ba ko pe baza bateau baliki na maison mais. Mais surtout à l'époque na bino ba la coste, to ba nani Adjani, Totier, monsieur Emelia, Demingongo, Totier, Chidete Moulopoué, je pense que c'est le Oscar, Binonio Soana, Bateau Bolongwaki. Apparemment, coup de pouce au Pesa qui vous a payé à monnaie de singe. Pour Moutoumor Azala content, Zalate. Qu'est-ce qui s'est passé? Bozela Guini, Wera Pesa, Bina Pesa Binote. Bon, Kozela, c'est trop dire. Kozela, c'est trop dire, mais vie, n'a que vie a beaucoup de surprises. Yoko Zalomi, Pesi côté Mogo Bozo, travailler ma casse au salaboy, mais ndako peso zero na makamususu. Ozomona famille peso zero na makamususu. Donc vie ezana ba surprise nango monsieur ebele. Donc yango dolobi que to songa trop na simate parce que c'est déjà histoire corriger les erreurs du passé pour mieux préparer l'avenir. Non, moi j'ai déjà corrigé mes erreurs. Ah, tu as déjà corrigé? Moi j'ai déjà corrigé mes erreurs. Par exemple, sur base de quoi ou corriger par exemple? Allez-y. Par exemple, ezanetina eloko oyo ba mes ententes ezaka neti par exemple biso na maison mère kala.
Tant que Longwaki. Oyebi yo moke bozaki un grave vis-à-vis à Wera. Parce que nazo kama to koma likambo Seléo. Koma likambo Seléo. Ou échapper na ngote. Parce que bato belé le bo condamné Seléo, nenge Seléo azoloba. Et ça point de vue na ye, to commenter ensemble, mais yopé sans hypocrisie et d'autres musiciens peut-être en tant bakombo ou pas, bobaluke la pe Wera bambale belé, peut-être mon amto baluka na tour na ye. Yo sali la Wera na ba cri, so zana oza ko bosa na rappelé ba cri o sali la Wera. Au public ayi ko sali Wera. O sali la Wera musique ya tata Wera là. Batu baye ko zobetela Wera. Batu baye baki papa Sango. Batu baye baki mais je ne cite jamais les noms. Ça la même générique moi na obosa nango. Je ne cite jamais. Mais c'est une manière intelligente. Moi je suis un éducateur de masse. Kangai na rappeler yo combien de fois Tombo ke li Wera. J'ai cité aussi les noms. Attends, cité Kombote, batu ba yebi ki ozolo bela Wera. Mais non. Tango bandi olobi. Da wana zongi siko ndenge to bandaki na makambo akisi. Zela. Olobi la spiritualité. Olobi na Wera ke ba pesa ka 10 ans de pouvoir la buzoba. Nana pesa ka 10 ans de pouvoir. Yo zo pouvoir pa na. Wana di boso ya mi ba les musique atata welala. Oye ko sala pe clip moko boye ozu mutu papi le prince je pense. Alata lunette animal à sac le Wera. Non ça qui ba provocation. Oye ko sala loko moko yebi sukri na oya mabina ya pakatu pakatundu lipo ya koteko ya koteka te ya koteka tata na mama na bango balingi katikati ya lipa kasi bana na bango ba weleli kaka mukokoli ya lipa badobi tata na bango akokima te wana oyebi ko nimisa ngo tango Wera za bobeta concert na fiki. Est-ce que moi j'ai cité les noms de quelqu'un oyebi yango ke eloko wana bima na concert ya Wera na yo fara ozo ba soso batenga la rappelo bepoke na yo tolongwe place wana oye kotia apart babiloko ba yana obeta Félix Wazekwa oye bango zuzu OK sous nanga mais yango na émission c'est-à-dire bozo tolobela likambo sele na ngena la tsoka que bino nyos bolongwa na maison mère bozo afficher un comportement c'est comme si Wera za na nyongola bino fala futa te bobima na ndenga mabe parce que contraire simbate pourquoi mutu na mutu à chaque fois soka zu interview ata lelo te lobby azobetaka Wera problème ezoza ni nyongoni Wera tikana des questions là majeure. Non problème que au moni tozalaka na pe moi ba âge ezaki pe na moi na semuke sikoyo tango tozokola na ba fréquentation na bato mususu bazotalisa ope que non oza lelo Bill tu as beaucoup de succès mais attention prépare-toi pour ton avenir c'est un peu ça que voilà lobby rose à la paix sous zape na ba succès rose à la paix oza pe sous na maison mère te okoma nani ozala nani ozomona ne wana comment ko faire travailler biso pe mutu okoma tala ke oh bon de siko boyi nga nazana oité nazana boité nazape na boité na boité et comme pe ko mutu ma moto luka mais ezate ke il faut na ke ko incriminer vie na ngai que non voilà tikala na nyongo na oté non ko tikala na nyongo na ngai je ne pense pas. Je ne pense pas. Officiellement, non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que Ngana Nyongona. Donc, ceux qui bambala ou balukela Wera, ils allaient comme moana. Ils ont musique. Ils allaient comme moana. Ils ont musique. On reconnaît qu'ils allaient comme moana. Musique. Même le lobby. Non, na lobby boy. Tous ceux qui n'a pas âge, ceux qui n'a pas miki, babilo comme suto yeba qui a monté. Par exemple, Ngana Koti et pas de la forêt. Na sagi chez les parents. Ozomona. Là qui n'a vie, Ngama Goboité. Au côté à 17 ans. Ben oui. Sikoyo. Na sagi chez les parents. Siko tango komi kobeta musique oyo mokili momba bazomona yo obandovanda ka chez binote okomi mutu moko peke no foza pe na moi esika ofanda pe ofuta ka moi esika osala pe boy lelo to koma ba père des enfants to koma ba chef d'entreprise ba makambo ezebele sikoyo est-ce que vi wane kozala kaka oyo wana ya liboso au moins que ba idée pe koma moi ko changer. Mais on va avancer. Tu rejoins un dossier à confier à maison mère après parce que je voudrais que tu commentes ma propos à Céléo Scram. Tata ma passe à 7 fois grand mayas. Tolo la mamonaï. Collègue na oui. Tolo ba mamonaï. Mais tous on a la musique na yo. Oui. Clinton, est-ce que c'est comme là yo au sala diagnostic, au milieu bela o yosa, au sala introspection. Oui banga na za Clinton, style la musique nanga yango et que je dois travailler de telle manière pour avoir le tel résultat. C'est ça la diagnostic. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Non, à un certain moment, tu te perds, tu prends le tout. Non, parce que apparemment, il y a la rumba, il y a la musique. Je ne perds pas. Il y a une mission nanga, ils ont déjà accompli. Et c'est si là. Et c'est si là kala. On a d'autres salas sikoyo, et ça pour rester pour se pérenniser. Voilà, pour rester toujours natikala toujours na moi. D'actualité? Non, pas actualité. Moi, je ne vis pas dans l'actualité. Parce que nga moko naza le quoi nini. Comment je peux te dire? Nga na dans la définition nanga ti. Avec moi miyebité. Te définition nanga na lukaka momoko boy na peso définition nanga pour parce que na mona ki série mo boy ngindi ya makamba ba légende nga siko na za na définition nanga mona za nango do yo leki légende na leki même na légende. Ah bon? Oui. Problème nanga za ndenge nini ma mission a été déjà finie
la mission que j'avais, et ça qui est déjà accompli. Ma mission, c'était de redresser maison mère, et ça la maison mère, Nengeza, et en plus, je suis copié par tout le monde. Na orchestre nyonso. Na bateau bazala ba misité. Moi j'ai suivi mukolo mususu pasteur onane Michel Bakenda. Michel Bakenda loba ke tinga na sala ka ba miloko na nga na yemba ko je na landa Bill Clinton. Papa, eloko ni olingi suna sala. Quand un frère en Christ azo loba ke nazo yembe la kutu makamwa nzabe. Mais still nazo yembe la. Na landa Bill Clinton. Siko papa, na sala sondenge. Kalonji. Yamon a lobby omiyebi. Carrière na yo, ça dit je comprends ici que le loin maison mère ka pamba. Donc carrière normalement il faut souka na na maison mère parce que le rôle ozongi ça qui déjà wera li moi qui actualité ayo bana ka bazaki na difficulté. Yo che wera poa. Bo pesi wera makambo, wera mati. Wera zongi na top, bo sali masolo. Mais pourquoi tozo chaka si ba date o neti par exemple Torbeta na Zénith d'Orléans. Oza sur le logo zozo kana katite? Non. Yango moni okomi na sima ba mission mususu ba collègue loko la yo. Ngana koma na sima mission ba komo memaka yo na ba koto. Non. Opportunité. Non. Opportunité wana ezaki ngaso ki na ndimi. So na boyi ka opportunité wana. Okanga na makasi te. On n'a rien à prouver. Même ata le roi de la forêt ozotu nanga ba question, ya vient na biso Igwe de la forêt. Igwe de la forêt n'a rien à prouver na biloko wana nyonso. Oyazo sala oyo ba concert azo linga ki no beta na oyazo beta ezana okaka po tikala na moi nani. Mais pour na kolobaki a prouver. Dis-moi, Moutouloua, le roi de la forêt, Moutou abeta 4 fois stade des martyrs. Na Moutou aye lelo abeti stade des martyrs moko. Siko oye bisanga ke wera wana azali wera ya il faut prouver biso lelo ala biso lelo azande nini. Mais il y a ça beta déjà 4 fois stade des martyrs. Siko il faut comparer na petit moboy o azolinga ka beta stade des martyrs moko lelo. Donc au juillet au tché kaka na même niveau. Non, il faut laisser le temps au temps. Il faut tous à la tondimaka parfois biloko mususu. Ça dit pas biloko za difficulté on dit ma époque na bino si l'époque ba na ça na besoin qu'on dima. Époque na bino si na ndimaka. Et que beaucoup une époque ya bato ba beta ba 40,000 places na kati ya époque na bango te biso no soto zali kaka. Époque na biso eza mais bango pe ba bakisami. Ezate ke époque na bino elongwe non. Pour ce ko tali lelo ba concert ezo beta mana ba poto ba tiakola ba nani. Ils ne font que bazonga na biloko biso to sala pour concert na bango zo sous moto makasi. So otali lelo na ba jeune baza lelo ya ba 16 ans 17 ans. Oyo ka bango na ba concert na bango bazo yemba ba wenge pour concert pe no sentir que moto bandi awa. Moto bandi awa e bandeli wana. Tous les concerts na bango bazo betaka biloko na biso. Parce que jamais oko avancer sans pour autant je comprends ici que nyonso ya bila yaka nango na mutu yaka nango na nzoto esuka na maison mère esuka na maison mère te ben oui parce que na moni que même après maison mère esuka na biboye Clinton tant yo za na maison mère bilo boaka ba cri ya bilo moko ko bimate sans que etikala mémorial bilo ko beta kapa ya ba obeta lelo za maison mère eza maison mère tango beti tout travaux n'est pas salongo eza wana bino moko boye bien tous les travaux n'est pas salongo bino wana moko boye biango ngana kamata kibana mosala po bakengela ga ekomi ko betela nga bane kiribini wa baba bova kingodolo manu ngambiri atike na mbiri ye wala maison mère wana maison mère so na zui cri mususu ya baba mwenu balunda bena kwenda nabo bakandisha chula kumatamba chela manya bang mujitanu meme kufuta kwa sababu ya mistike obitana ba guitar bana bosu kututanda ma yabile kachanga ya kunganda shika bajabi botabima Chimalamba chijini puissance wanu bwa kuku Land Rover batu bonso ba wanazaka histoire moko betamaga na mboka na village Land Rover moko ebaluka ka batu bakufa nde yango na s'inspiraka ya la binyonso maison mère so tali force ya Bill oui c'était plus maison mère entangelo bakri na zaki mission kadidi kampoué oui anga dichombe ka kadika ja burukutu mbuka bushi kabumbuka dia seya chauffer na leki na rompo kitambo ba yebinga ye na koma na rompo ba petit balobi nanga bazolia te 3 jours ça fait 3 jours ah yabile non il faut comprendre que à cette époque-là, Ezalaki toaki na guerre. Tozaki na guerre. Moi, je n'ai plus d'adversaire. Et pendant que ça la bongo parce que guerre et les qui m'acassent. Il y a des fanatiques, il y a BCBG, na ba fanatiques, il y a maison mère. Basero embela JB Zando. Ezate ke olinga ngai neti naza poids lourd, na ke no bunda na poids mouchi.
Zando nazobelela za. Donc nga naza poids lourd. Poids lourd maintenant tango zo lingo ya kochanga par exemple na série Oyo. Baza par exemple ba poids mouche et ko sala ba kolinga kutu komba wana. C'est bino après bino animation ici là. Non, nga na lobité que animation ici animation ezo continuer nango. Voilà pourquoi na biso yo moko na maison mère tango longwe maison mère pour mona que moto awera ba cri awera stratégie kura awera nde bataki yo. Tango bibi maison mère nyoso beti katani. Te katani te. Faut ba ke na sali biloko après ba courte joie. Non, ba cri ni yo beti après maison mère Monique Van. Et ba courte joie. Et ba courte joie. Bakri na beti ebele o lelo bana bazo zongisa yango bazo zwa kaka ba même mélodie omoni lelo musique ekomi ndeni musique ekomi lelo bato bazo ko zala su na difficulté makasi ya ko composer tene biso to bana ko composer kala lelo ekomi muto azwi kaka mélodie o bila salaki na ba lignée o bila salaki aye a sali yango nzembo asika a cheso de mouton Nicolas Prince akuti donc eza bongo donc eza kaka biloko mo balambaki na bango eza au chauffeur yango kaka bu ozongi nango sunager omona par exemple lelo omoni bazembo ba papa na biso batika kala banzembo balwambo batika banani lelo ba musicien bakoma kozwaka mwa guitare akoti na kati aye boye asali boye mais siko pona ko sala voilà ndenge biso to banda osala kala na créativité bozo créer banda ko banda na instrumental tiko kende na sika esala ma asuste okata balwa sika na wenzi okati balwa sika obimisi biloko asika obimisi michopo ya lelo rien esala ma asuste lelo koma bato bakoma osala ba plagiat bazo plagier kaka na biloko oyo biso bikini azala gana bikini pete babini mudi moi je suis le premier animateur à déshabiller les gens moni bato babana ko bina na bango kala na serozo binza ba danseuse utakala non bazo longolaka elamba likolo ke muto aye kotala ba fanatique ba yé kota la concert mais azongi na ndako sans chemise abeta boya kwei mosenzi aliswe tala babilo siko yo lobike na maison ko yo biloko nde ngala na delio biloko yo parce que biloko yo na yebi ke na maison na delio eza na maison merte mais za ba court toujours mudinda et yebani me ba court toujours et humilité yo mozoka kapaya toke mais tout est éphémère kapaya de l'univers abetaka ngolo aningisaka mema biso na 7e siècle mais après bakapaya na bimisi pe na ba soliste na bato musu to beti pe bakapaya autrement to beti pe ba Luxembourg solo aningisaka sikoyo pentatoni fire ekiyungulu bazo yungula mama to sali pe ba edindaka saba simba branda saba simbango balo so dinda yango mo sanki batsimbango na beti pe biloko wana nyo c'est ça la maison mère te na lingina za série l'émission tozo pose tozo otobe mama balo ya mal le balo zo de na saba simbango sans couteau simba yango tozo nga tout à l'heure on va prendre une petite pause messieurs et dames fidèles téléspectateurs Fally Ipupa mon ami de France du Cap la merveille de Chicha de Wolo de Rapipo mo bale batanana ketchup aya ko beta na stade de France en tout cas faut ko féliciter ouais ça niveau l'histoire ba congolais ouais comme niveau avec un world niveau likolo pour stade de France batebele bakota ngote communauté mobima monde entier tango annoncé date wana na exibino ge billetterie ne banda le 8 octobre wa et que ça la somme pour ça des sold out alandara vient na ewe rasol kwa da forêt pour Fally Ipupa lelo to sentir que non aza muto lelo na ko benga pena ke nzambe à 5e génération que azo beta na stade de France en tout cas le stade de France est comme combien de salles le total le stade de France vaut combien de salles. Il faut qu'il songi te sankara il faut féliciter on dirait comme qui songi au moins lelo ouais parce que rôle qui songi sankara de kuta na poser aucune question normale mais façon au bandi ko limbo le lango et community qui songi net bien ya wera alingaka to féliciter bat wa Bill Clinton na lobby parce que bataki combo ya le roi de la forêt na kati et créer moi polémique ba te belé ba boya kiango il s'agit de le yo chose les donner de la forêt azali papa ou aboti bisonyos donc quel que soit les problèmes ou les mal il y a aucun acte va sur la de la forêt par rapport à dynastie parce que mon tour a créé dynastie azamwa na wera alors si papa sali netini bipo ya bois qui est dans et tout ça et créer les problèmes wera a une importance pas bois na kati dynastie il n'a pas l'importance papa il y a déjà reconnaissance s'il te plaît reconnaissance ou on a biso ba net que non papa na biso wera ensemble même si on parle comme ça sozo que na mo penser manquer il y a moins de reconnaissance non tout ça là au biso to sala tika papa va na paiement avant na kimia na pas ça ali quoi tika le roi de la forêt papa bambota ngwana faut pas les suivre. Est-ce que c'était les bons moments
parce que tu as beaucoup perdre mon espoir à Djani. Est-ce que le projet va continuer et parce que Bino na Bino tant d'abord contradiction elle sur la télé parce que Zaki il sanga oyo biso tant que Zaki Miketo au Bino comment on a sous Bino ensemble les deux colis bolingue sans problème tout. Même si le monde il sanga libota ndenge yo utina libota papa na maman de baboti. Voilà. Si tu as un projet dans la famille, tu as papa et maman, pour expliquer bango où est-ce que ça na bande konayo. Et là maintenant tu t'engages à makambo ça na bande konayo. Comme na papa na maman, ay olugani kuna. Donc l'initiative ya faire rigola est alliée ndenge za osala ba projet na. Tel que c'est décidé qui il est comment je peux dire, à déterminer na projet na. Laissez lui faire les projets. Dina 16 ans nous avons yé mutayebi après le vélo mongo était mon kilé c'est la monte c'est dimi pété. Donc c'est ça regarde papa. Donc c'est un peu ça. On peut continuer le programme il y a remonter. Les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo pour tout